Nzambe ya bomoi mpe ya solo apambola bino banso na kombo se moko ya elonga ya Yesu Kristu oyo afuta nyongo na biso nyonso epai ya monguna lelo oyo tozali bana ya Nzambe ya solo. Nazali très reconnaissant na Nzambe mokeli mpo na libakuli ye apesi ngai lelo mpo ete nakoka kosolola na bino mai matali liloba lia ye. Ezali wa bino ndeko Tito Ngbanda. Boye bolamu na émission Que dit la parole de Dieu, liloba lia Nzambe elobi nini. Lelo tokokende na makomi mpo totala resi moko. Makomi mai matali sujet moko important oyo moto na moto esengeli ayeba. Confession tokotubela kondima na yo yango nde ekopesa résultat ya kotubela na yo. Donc la confession de votre croyance donne le résultat de votre confession. Oyo ozotubela, ozoloba concernant yo moko, concernant libotali ya yo bana bayo, mwasina yango nde ekosalama. Ezala malamu, ezala positif to négatif. Malamu to mabe. Tokokende na kati ya makomi po totala liloba lia Nzambe oyo matali confession ya mwasi moko oyo azalaki na bana te. Prophète Élisée alobaka na mwasi wana abi na ye ke akobota. Mwasi wana andimi, azwi mpe zemi, aboti, lokola homme de Dieu alobaki, kasi mwana wana akufaka. Tokotala attitude ya mwasi wana, nsima ya liwa ya mwana wa ye. E tozo korekomande na yo, naza korekomande na yo ndeko mwasi ndeko mobali, attitude ya mwasi oyo, okopie yango, osalela yango na bomoi bwa yo. Yo ndeko mwasi ndeko mobali ya RDC. Bato ya RDC, ba Congolais bazoloba, ba Congolaise non, mboka ekufa. Mboka na ekufa te. Esengelo changer façon na koloba. Nzambe oyo asali likolo na se nde apesa bino mabele mana akasalaka erreur te. Eza apesa bino mabele eza kokufa te. Pe kokufa te. Alors ko confesser oyo ye Nzambe alobi mpo na mboka po ete makambo mabongwana na mboka. Kolanda ndakisa ya mwasi oyo, la femme tsunami. O atubelaki, a confessé à malamu pona mwana wa ye akufaki, Nzambe azongisaki bomoi na mwana. Donc la confession de votre croyance qui donne le résultat de votre confession est appelée la vie synchronisée. Vie synchronisée yango wana. Oyo ozotubela. Okozwa résultat ya confession na wato oyo tubeli. Yango na otoloba tout à l'heure. Oyo zoloba pona bomoi na yo moko musala mwa yo pona mwana na yo to bana bayo ekosalama ezala malamu to ya mabe. Or liloba ya Nzambe eza koconstituer koningisa osala confession positive. Eloko nyonso oyo moto azondima soko olingi oyeba ekozala ekobima na monoko na ye. Liloba ya Nzambe c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oye tondi na motema yango bimaka na monoko. Eloko moto azoko tubela to azoloba uti na motema na ye moko et uti na kati ya motema na ye au plus profond de son cœur, de son être, ekosalama na bomoi na ye. Ekosalama na bomoi na ye. Voilà. Donc ce qui moto azo passer temps na ye azaka ko tubela azana bozang azalaka nango te azwaka te. Akozwa pete po yango confession yango wana. Mais ce qui yepe a passé temps na kaka que azaka toujours na bokono. Toujours na bokono. Bon, a continuer toujours koza na bokono parce que yango ko tubela na yango wana que aza toujours muta pasi. Pasi ko koba kaka. Parce que yango ndia ya aza koloba. Parce que oyo ozoloba na oyo uti na kati ya motema mwayo. Ezo bien na monoko na yango nde ko salama. La vie synchronisée zali nini? La vie synchronisée est énoncée simplement par la formule suivante. La confession de la croyance donne le résultat de la confession. Tubela ya kondima na yo ekopesa résultat ya tubela wana. Yango na wote koloba
Oyo zoloba pona yo moko eza pona musala mayo pona situation ya vie na yo moko ya vie ya mwana na yo to ya bana bayo alibotali ya yo ya mboka na yo yango nde kosalama yango na biko changer confession na yo loba malamu pona yo moko pona bana bayo pona mwasi wa yo to mobali wa yo pe pona mboka na yo. Très important. Soki yo tubeli na monoko mwa yo oyo liloba nzambe ezoloba pe na kati ya motema mwa yo yo pe ozotubela yango oyo liloba nzambe elobi eloko nde kosalama nguya okozana nguya. Donc si vous confessez de votre bouche ce que dit la parole en même temps que vous le confessez dans votre cœur, vous aurez la puissance. Sika tokotala action ya moi sur la tsunami. C'était une femme de distinction. Tokokene na buku ya 2 rois chapitre 4. 2 rois chapitre 4. Tokotanga bata verset 8 à 12. Mokolo moko Élisée, azai prophète, azoleka na Sunem ezamboka. Mwasi moko ya distinction azaki wana. Azai ko presseye ki andima alia ipanayi. Donc azaki mwasi azaki ayebi ko yamba, azaki hospitalière. Alors chaque fois que l'homme de Dieu azoleka kuna, azokende na ndako ya mwasi wana Sunamite po alia. Verset 9. Ye Sunamite alobi na mobali na ye. Amoni moto alekaka pa na biso awa ngana moni azali saint homme de Dieu. Azali mwana azamus monto nzambe. Ay santu. To sala moi chambre haute na mur. To tiambeto mesa to tia mwinda po soko ya ye pa na biso awa. Akendeke kuna pemaka. Verset 11. Élisée tanga zongi na Sunem na mboko mwasi na azali na mobali na ye. Akei na chambre wana, chambre haute pe alali. Donc ba bongisi esika pour être l'homme de Dieu azala na ba conditions za réunies. Verset 12. Homme de Dieu Élisée a ebisi alobi na mosali na Géazi. Benga Sunamite. Géazi a bengisi la femme Sunamite. Waza ko yamba bango. Ye ayeko se présenter devant l'homme de Dieu. Élisée le prophète. Awa tokomona l'homme de Dieu par révélation akolobanayi. Que ye akozo que Sunamite akobota akozwa mwana. Na mobu mozolanda. Verset 13. Donc 2 rois 4 verset 13. Élisée alobi na Géazi lobanayi. Tala. Ozola kisabiso nyonso et donc hospitalité na yo. Et là on est c'est tout ça la pona yo. Est-ce que na loba na roi na kena koloba na roi pona yo to mokonzi armée. Et ça qui munene ce qui homme de Dieu a que koloba na roi pona ye mais c'était grand privilège to mokonzi armée. Non mais réaction des akini. Ya lobi ngala vani na katikati ya peuple na ngai moko. Donc ya lingi me meteka ba koloba na roi pona o ninga zo sala. Verset 14. Alors, homme de Dieu, Élisée, a lobby. Et là, on est tout ça pendant moi. L'homme de Dieu, Azaki, grandement béni, na accueil, na hospitalité, na pressement. Yon so, moi, c'est ça là. Il y a un mobile, il n'y a pas naïe. Azolo basiko, azokan, et là, on est à cause ça, pas bénir, payer. C'est ça l'attitude de l'homme de Dieu. Et zakate ka zoaka. Bazo bénir, mais yazo bénir te. Géazi a lobby naïe. A lobby na homme de Dieu, dans verset 14. Azawana. Géazi a lobby naïe. Mais azana mwana te. Mais mon bal n'est pas ça comme mon colo. Verset 15. Élisée, l'homme de Dieu, a lobby na Géazi Moussali naye, bengaye. A bengaye. Aïe a se présenter na porte. Bolanda va très bien, verset 16. L'homme de Dieu a coupé sae liloba. Oye outi likolo et panzambe. C'est par révélation que l'homme de Dieu a parlé. Élisée a lobby naye. À cette même époque, l'année prochaine, ngongo yoka na mobu mozuya okozwa mwana okozana na mwana. Ya lobi nae te mokonzi na ngai, homme de Dieu, kokosa mosali na yo te. Voilà, réaction na ezaki te ketanga ebisi ke mobu moko ya na tango yo kozwa mwana abandi ko souhaiter à sepeli tout ça. Non. Abi non mosali, abi non. Mokonzi na ngai
homme de Dieu kokosa mosali na ote omoni lelo yo ben soit disant prophète ou apôtre bazala ba titre ndenge na ndenge bakosa kabato songolo pakala OK moi ndeko mwasi mobu mozoya okobota to okobala to boyna boy et comme année prochaine ndeko akobala te akobota te et pe akozwa musala te ba promesse apesa ndenge na ndenge nyonso wana euti epa nani euti epa vrai nzambe te awa tomoni Élysée asali déclaration wana apesi promesse parce que nzambe mokili ya likolo na sayebisi aloba Élysée azalaki vrai prophète ya nzambe ya solo nzambe abomoi alors ndenge nini yo ndeko mwasi ndeko mobali okoyeba prophète ya solo to musali ya solo eloko nini ndenge nini okoyeba ke elo moto oyo eloko oyo alobi euti epa nzambe ya solo ti oyeba ndenge nini loba nzambe eza réponse tofungola parenthèse wana tokende na Deutéronome chapitre 18 Deutéronome 18 totara verset 20 à 22 kasi prophète oyo akozala na audace ya koloba na kombo na ngai liloba oyo ngai nayebisi ete ke aloba to akoloba na kombo ba nzambe mosusu prophète wana akozwa etumba nini etumba eza liwa verset 21 peut-être yo koloba na kati ya motema no ndenge nini tokoyeba liloba oyo nzambe mokili alobi te verset 22 epesi yano ntango eloko oyo prophète akoloba esalami te ezali liloba oyo nzambe mokili alobi te ezali pa audace nde prophète wana alobi yango kobanga ye te donc soko yo moto prophète alobi yo mobibi okosala boye okobala okobota okozwa musala alobi pe esalami te maye oyo ye alobi euti epa nzambe mokili te parce que esalami te alors oyebi ke non ye moto oyo alobaka euti epa nzambe ya solo te voilà makomi ezopesa biso ndenge nini tokoidentifie bango elaka epesami sunamite ndenge homme de Dieu alobaki azwi zemi na même époque wana donc mpe mobu molandi lokola prophète alobaki mwana wana abotami akoli akomi malade mwana akufi alors réaction ya mwasi oyo la femme tsunami ezalaki nini réaction na ye nsima ya liwa ya mwana ayebaki ete mwana wana azwaki yango na nguya ya nzambe parce que l'homme de Dieu apesaki elaka tokotala réaction na ye verset 17 il y a 2 rois 4 pardon 2 rois chapitre 4 verset 17 mwasi wana akomi na zemi aboti mwana na même époque na mobo molandaki lokola Élysée alobaki verset 18 mwana akoli mokolo moko akei kotala tata na ye kone sika asa bilanga verset 19 alobi na tata na ye mutu na ngai tata na ye alobi na mosali na ye kamata ye kenene epa mama na ye verset 20 mosali amemi mwana mpe apesi ye epai ya mama na ye mwana tika na genou ya mama ti midi mwana akufi verset 21 sikoyo mwana akufi réaction ya mama ezali nini yo mama réaction ne kozala ndenge nini mais sika tota réaction ya mama oyo mwana na ye oyo kaka moko nzambe apesi akouti kokufa liloba nzambe alobiki na verset 21 ye amati alalisi mwana wana na mbeto ya homme de Dieu ya mosali ya nzambe akangi porte nsima na ye pa bimi asala nini agangi azalaki panike abengi mobali na ye akpei na se abandi korule te liloba nzambe alobiki ntango mwana akufi na genou na ye amati na chambre haute ya mosali ya nzambe alalisi na mbeto ya mosali ya nzambe na l'homme de Dieu akangi porte abimi 2 rois chapitre 4 totanga sikoyo a partir ya verset 22 ya bengi mobali na ye alobi na etindela ngai mosali moko na nyama oyo akomata likolo nango nalingi nakende na lombango epai ya homme de Dieu na kozonga mais mwana na auti kokufa atie na mbeto ya homme de Dieu mais ayebisi yango mobali na ye te quelle attitude yo ndeko ya RDC
Yo, avec Mboka Koufa, RDC Koufa. Il faut changer. Yo, il faut confesser Maran pour Mboka parce que Nzambe, na bolingi saka ete obotama na Congo, Nzambe saka erreur te. Nzambe ayebaki que Mboka neza kitoko, yanga tiyo wana. Po yo joui na yango. Il faut confesser o Nzambe a lobby pour na Mboka na yo. Po o Nzambe alaki esalama pe pour na Mboka na yo. Moi si oyo asani ni akam. Akei na lombangu. Ayebaki source. Ayebaki lolengeni na zumwana. Ayebaki que Nzambe ayebisa homme de Dieu ayebisa apesaka elaka. Apesa elaka. Pe esalami. Alors moi na kufi azo zonga na source. Exactement. Bino bande kwa basi pe amibali ya RDC. Nzambe mokelinda apesi bino RDC. RDC zali occupé. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut botter la bilaka ba promesse à Nzambe concernant terre promise. Bino boyebi ba promesse wana bo s'approprier yango bo zuba action et yenge bene na bilaka to ba promesse ne apesi. Alors Nzambe a intervenir pour mboka ezala libérer ezala délivrer. Moi si akosala akozonga na source pe bo na délivrance. Parce que tout le temps à l'obanza peut te copier lo kweza malam. Alors esengeli bo zonga et pas Nzambe ou apesi bino mabeli. Verset 23. Alobi mobali siko azo tuna ye atuna na mwasi mais pona nini yo lingo kene pas homme de Dieu sikoyo? Hein? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Ya zongi ici. Tout va bien. Est-ce que tout va bien? Parce que moi na uto kufa. Ayatie na mbeto ya alaliste na mbeto ya nani ya Mosali, Nzambe, l'homme de Dieu Élisée. Mais ya zoloba avec que tout va bien. Est-ce que tout va bien? Tout ne va pas bien, mais il y a le tout va bien. C'était ça sa confession. Confession positive. Confession na yo pona mboka na yo, confession na yo pona situation na yo moko, confession pona bana bayo, confession pona bandeko. Donc pona mboka na yo, il faut confesser oh li lobanza mezoloba. Yango nezo constituer croyance positive. Verset 24. Puis a scellé donc yakangi nyama na ya préparer ye alobi na mosali na ya memanga na lombangu kotelema na nzira te soki nga na yebisi yo te. Verset 25. Akei donc la femme tsunamite akei pas homme de Dieu liko ngomba na Carmel. Homme de Dieu amoni ye mosika azoya alobi na Gehazi mosali na ya bitala tsunamite wana azoko se ye wana. Homme de Dieu a remarqué tsunamite na mosika. Alors bien etala Yohana Zokoya. Alors à EBCA, la confession de la femme tsunami. Yangonde yonde commence de combat le Seigneur copier attitude naïe. O yebi source ya musarano ozui ute pa Nzambe. Sokili kambiza ko zonge pa na ye. Yozana mwana zobela. Nzambe na pesio mwana. Nzambe ya bikisaka. Ozonge pa na ye. Mabele ya RDC. Nzambe na pesibino. Tant mabele ezali occupé boko zonga epa na ye mais autant avant zonga epa na ye oyebi ba promesse ba bilaka apesi concernant eloko lolenge nini esengi bosala po s'approprier mabele na bino ndenge bana Israël basalaka tant boyebi yango botiango na mayela bino bozwi ba action eyenge bene na ba promesse wana alors Nzambe mokili a intervenir pour libérer mboka. Voilà, toi appliquer les mêmes principes oyo moi so asali azongi na source ayebaki na pesa ki e mwana. 2 Rois chapitre 4, tout le temps à verset 26 à 29. Alors, Yesiko Élisée loko amoni mwasi wana tsunami de loin alobina mosali na Gehazi ki mambangu kende okutana na loba na ye. Est-ce que vous allez malamu? Mobali na yo. Na mwana no est-ce que baza bien? Gehazi akei mosali ya Élisée a tout pe ba question wana réponse ezali nini? Bien. Alobite que non mwana kufi tala bona boy akbe na se bandeko baluka te abi bien. Dans verset 27. Tango ya komi na pene homme de Dieu na ngomba. Yesikoyo a embrassé makolo ya homme de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Eza passion za wana kati ya motema na ye. Yango ne siko ayi yango alobango liboso ya homme de Dieu parce que homme de Dieu a représenté Nzambe. Gehazi mosala homme de Dieu alinga yako apusa ye homme de Dieu alobi na tetika ye
po ete aza na kati ya pasi, aza na pasi na motema mwa ye, na molimo mwa ye. Nzambe mokili abombelaki ngai yango, ayebisi ngai yango te. Verset 28. Ye mwasi oyo Gehazi o mwana na uto kufa alobi sikoyo na homme de Dieu. Omoni soko ozo sambela, il faut kamata Dieu au mot. Yo soko oza na besoin ya mobali ndeko mwasi, Nzambe nde alaki ke il faut mariage salama. Yo okamata ba promesse ya Nzambe o nyonso o eza na rapport que mwasi faut trouver esika ya malamu na ndako ya mobali, ba promesse otie na mayele mayo o remercier ye pona yango. Prendre Dieu au mot, o vous le remercier. C'est pourquoi ko senga te mozo remercier ye. Mwasi ayebaki o mai o homme de Dieu alobaki pe o ya alobaki alobi nini na ye. Est-ce que nga na sengaki na mokonzi mwana na lobaki na oteke kokosa ngai te? Exactement, rappeler homme de Dieu. C'est la même chose que vous devez faire, vous rappeler à Dieu ce que Dieu a garanti, ce que Dieu a promis dans sa parole. Verset 29. Et Élisée alobi na Gehazi, kanga nini na yo, rein na yo, kamata nzete na ngai na loboko na yo kende. Soko okute na moto na nzela kopesa mbote te, et puis soki moto apesi yo mbote ko répondre te kondima te. Kende kamata nzete na ngai otia na elongi ya mwana. Bon, Gehazi pe azwi yango. Ok, bon, mwasi wana verset 30, mwana la femme Sunamite alobi na ye que Nzambe mokili aza na bomoi, et puis molimo mwa yo eza na bomoi, nga na kokite yo te na olongwa te. Bon, tant homme de Dieu ayoki ndenge wana. Alors, altelemi alandi la Sunamite po ete bazonga sikoyo esika mwana akufaki, donc esika na ndako la Sunamite. Verset 31, Gehazi mosali ya homme de Dieu akendeki liboso na bango, a devancer bango, akei pe ati nzete na elongi ya mwana o akufaki, kasi eloko moko esalami te. Azongi aye okuta na analyser l'homme de Dieu, ayebisi ya bino nga laki kuna na ti nzete ndenge oyebisaka na elongi ya mwana, me mwana alamuki te. Verset 32. Tango Élisée akomi na ndako ya la femme Sunamite o mwana nakufi, amoni ke mwana akufi, alalisi mwasi la femme Sunamite alalisaki mwana na mbeto na ye homme de Dieu. Élisée na verset 33 akoti na kati ya chambre haute, akangi porte. Tika kuna na kati ezakaka ye mwana wana akufi na ye Élisée homme de Dieu. Asali nini? Le banzambe alobi asambeli Nzambe mokili. Il pria l'Éternel. Asambeli. Alors, tokomona ba action à homme de Dieu, le prophète Élisée na chambre haute. Sika mwana balalisaki mwana akufaki wana. Et là on dit la saïkuna. 2 Rois 4 verset 34 à 37. Ya matili kwa mwana alali ko na ye. Ati monoko na ye likwa monoko ya mwana, ati miso na ye likwa miso ya mwana, ati maboko ma ye na maboko ya mwana. Alali liko na ye. Le banzambe lobi nini, et la chair mosuni ya mwana s'est réchauffée. Verset 35. Élisée a telemi. Akei atamboli na ndako, akei par-ci par-là, akei azongi lisusu alali kwa mwana. Kasaka ndenga salaki. Alors le banzambe a dit que mwana s'éternué 7 fois. Pe afungoli miso. Verset 36. Élisée a bengisi Gehazi. Mosali na ye alobi na ye, benga mwasi wana la Sunamite. Gehazi mosali ya l'homme de Dieu a bengisi mwasi wana la Sunamite. Wa ye Élisée alobi na ye, kamata mwana wa yo. Verset 37. Mwasi wana a mibwaki na makola homme de Dieu. A se prosterner, a fukami, c'est-à-dire a kumisi. Ezali signe ya reconnaissance. Pona Nzambe na o asali. Po ete Nzambe asali de sorte que molimo ezonga, lama ezonga na bomo ya mwana po ete mwana akoka kopema, parce que molimo nde epesaka biso bomoi. Soki molimo ekei, moto azaso na bomoi te. Ndenge moko na banyama mpe baza na molimo. Awa molimo ya mwana ezongi, alobi na ezwa mwana na yo, akamati mwana pe abimi. Pona kosukisa, touti komona awa la confession de votre croyance donne le résultat de votre confession. Oyo zo tubela na monoko mwayo ezala concernant yo moko, situation na yo ya bana na yo, ya mwasi na yo, ya mboka na yango nde kosalama.
soki yo ozotubela na monoko mwa yo oyo liloba nzambe elobi elaka ya nzambe mpe au même moment na ozokonfese yango ozotubela mpe yango na kati ya motema mwa yo okozala na nguya parce que yo ozokonfese liloba nzambe eza na nguya eza na puissance mpe na kati ya mayele mwa ozokonfese yango okozala na nguya. La femme sunamite asalelaki principe oyo ayebaki ke nzambe nde apesi ye mwana à se souvenir na promesse. Homme de Dieu ne moto alakelaki ye eutaki epa nzambe ntango mwana akufi toyebi ke zabulu nde eza auteur ya liwa alors ye azongi na source oyo epesaki ye mwana yango tozoloba mpo na bana RDC nzambe akela likolo na se asaka erreur te apesi bino mabele ya RDC mabele wana bana ya nzambe oyo ase baokupe yango bokozonga epa na ye bokotanga maloba ya nzambe botali bilaka bapromese oyo apesi yango na bana Israel koma basala ndenge nini basenge basala po ete basaproprie mabele na bango bana Israel basalelaka yango mpe balonga baennemi na bango baganyaka à peu près une trentaine de royaumes ndenge moko bana RDC au lieu de confesser que mboka yango RDC kufa non bo changer confession nzambe akopesa bino mboko ekufi te apesi bino mboko oyo ati biloko ndenge na ndenge ya kitoko ati bakita ndenge na ndenge bokontinue kokonfese ndenge ya malamu croyance positive mpo na mboka eyenge bene na liloba ya nzambe po ete nzambe mpe bozwa baaction selon promesse ya nzambe po ete nzambe asimplike et que délivrance esalama. La confession de votre croyance au sujet de votre vie, au sujet de votre famille et au sujet de votre pays donnera le résultat de votre confession. To benyango la vie synchronisée. Alors, ko banda lelo, o banda ko appliquer principe wana ya vie synchronisée. Et que na tango yonso au lieu que o continuer ko sala ba confession ya nyamu ya confession négative o sala liboso changer. Pour être confession positive o ezo concerner vie na yo libotali ya yo mboka na yo mosala mwa yo ekopesa résultat ya confession na yo nzambe oyo akela likolo na se na biloko biso tata Yesu Kristu apambola bino na kombo o wana ya mwana wa ye Yesu Kristu